Fabien Assali pour Molingani Tanga Masolo boucle. Mais directement c'est vrai hein, qu'on n'est pas venu mais n'est pas outa koloba makambo ezami balé obandi na bololo mais tango zokoma na sukali bosa na bololo na niveau to komi et ça soutient le niveau oh non bo présentant ki banini te tout na début to zako loba ke biso nyonso to za faillible mais ce qui to bosani il faut te rattraper yango pour que to kende positivement pour na makambo tali matanga bino moko na poto yoki ke bosana organisation to bi na problème moko zate et ça problème groupe problème moko zate mais organisation générale comme on le fait d'habitude. Vous voyez dans votre groupe à 2 personnes qui seront disponibles parce qu'on dit et ça que ça la terre. Tout le monde en même temps va comité ça le matin. Premier jour vous avez 10 personnes. Première réunion vous avez 6. Troisième réunion comment vous comptez. Donc trouvez ne fût-ce que 2 qui sont disponibles pour que bazala nakati ya organisation. Oh mutamonike qui ça là. Mais ce n'est pas un problème. Pour Isala Moussala, Batmasula Ngambongo. Ngai personnellement, Nayebi Kenzambe a sepé la Kanangai trop. Pour Nakamaba sacrifice de Salaka, n'a sens Yabandeko. J'ai toujours dit que ce qui n'a oumé la cas, c'est parce que Nzambe a contacté Yango. Donc tout ça l'andengona nini no motema que vous êtes libre, organisez-vous. Na comité ndenge kozala na boluka 2 personnes disponibles. Oba kozala te ke réunion zalaki o akene kusuba o to ayaki soki wapi kuna o ba kozala. Comme ça bango bazali lokola ba antenne. Ce qui réunit Zali, tant que ya kuna place matanga Zali, mendene to lobby wana, bosi lisaka matanga na sécurité, parce que famille ba kokanisa ke bino osali makambo na bino tozoye babangote. Donc de temps en temps quand présence est en sécurité, délégation moko le jour suivant, ça peut kuna. C'est très important. Et ça quand ndenge ya ko meka ko analyser. Mais sinon, il n'y a pas de problème, on est ensemble. To prier kaka ndenge makambo ya police kuna e bandi bomoni ke information nanga na zoaki ya note ba information suisse et yesiko que azana corps de la police to sembla que va libérer un peu vite. C'est peu comme Miraye ça ndenge na lobby bakanga qui est parce que angolaise biso tozolobo comment une angolaise ba ke no kundaye na étranger donc maintenant il faut que ça ba document kuna na ambassade na biso. Ça a pris un peu de temps, tant que mon akiwana. Mais tout semble que Mindele wana bazala un peu large pour qu'il va libérer. Parce que notre côté à fondation, tout est prêt pour yoka mettre l'ombre à l'objet. S'il n'y a plus rien à se dire, le cas que Zali, secrétaire général, a conclu. Il y a un peu ça dit non merci. Et chaque fois, ceux qui ont eu réunion, pour ça les makaya bomba na té. Ceux qui ont eu réunion zali, bon panza sango pour que bisonyo soto kutana. To yeba évolution ya makambo. La kalisi to yokani. Bon bandeko. Boyeba ki papa tellement bandeko. Nana zana question. Bonsoir. Président Kiambo ya Kolobananga Liboso, je pense que cela qui a privé au nom de Ngadé Dangadios. Soy na telemi Koloba parce que le lenge au manuel yango nanga vraiment aider l'agenda toujours au nom de Chic Choc. Ça veut dire que cela qui est et puis nengo lobaki. Même le président dit ça la force na président Elombe. C'est Elombe à la force de Gazavana. Le soleil est tout à fait normal, vous avez raison. Mais raison on a monité par rapport à l'organisation. Au lobby,
Chic Choc Loenge, donc la groupe qui passe à la ndenge na bango. Toyoki ke bazo se réunir. Biso te. A tu majorité basa bana kata groupe ba tebele basa. Pardon? A tu ebele basali awo. Basa na kata groupe oyo ya artiste oyo basali. Ezali. Pardon, ça sans qu'on interrompre yo pardon. Awa tolobeli kutu makam. Tolobi Chic Choc Loyenge. Boza na organisation na Tcheteri. Matanga toyokana matanga ekozala kuna tolobi ke matanga ezala mais lokola normalement tomesana kosala matanga famille na artiste ensemble soki bino bo préféré ezala na cheteri mais bobosana te que 2 ou 3e jour délégation ya groupe pe ekendeke na famille kuna pour que famille yamona ke non on est ensemble. Alors sikoyo ye nani ngadio souci na yezani ngade la sali vidéo koza na ngope alors bi bon associé na organisation Jani azamwana na ye. OK, il n'y a pas de problème. Asa mo konzi a Chic Choc non? Oui, OK. Bino to lobi na bino botia soki 2 personnes boluka comme ça ye pe azana kati wana. OK, c'est un petit problème ça. Alors Bandeko toyoka. Est-ce que biso zaki na matanga cheko ozo mema ko landa uyo biso ezala bien papa ya biso ya radio ezala ya oyo nani wana ozo pas check biso zaki kuna te. Est-ce je crois qu'on s'est compris non? Elle était fait ses aïeux. Papa biso ezala kuna te biso wana te. Il faut faire comprendre à comprendre à l'aise. Non, assisté, pardon, assisté. Bon, Robert, Yaka n'a pas de problème. Parce que Jani a outil la Chic Choc. Justement, c'est pourquoi on comité. Il y a un besoin de 4 comités. Mais laissez-moi parler. Mais comment ça? Mais on dirait il a bu. Merci. Nos 15 amis. Bon, papa. Ok, merci. Merci. Bon, dit Toyokana. Il faudrait que l'on voit Awa. Il n'y a pas de confusion. Ah, Toyokana, Magabi. Toyokana. Confusion, mon quoi est à la terre. Je crois qu'on a été clair. Tout ça, la nuance pour que Matanga Jani est normal. Nous avons tout intérêt.
plus tokopesa ngo bafausse note plus mpe ekobeba tozala na bomoko pour ke tokende liboso nzoto soki ekomi comme on dit eza feti te collation quoi eza makambo mawa tozala biso moko na bomoko pour ke tolekisa matanga wana. Je crois que hein? Oh, mais on a terminé. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons s'il vous plaît. Par rapport à ma représentation lobby, nous avons fait un groupe qui a été créé parce qu'il y a une confusion. Nous avons créé Makelele, l'équipe de l'Oranais à la tête, s'il vous plaît. Les amis de Ronabiso, il y a d'autres chic shop. La bande de Ronabiso va nous mettre à Mabanton Zinger. Je crois que c'est le compte de Ronabiso, on va aller à Loba. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Parce que on nous a mis dans ce groupe-là. Moi, personnellement, je regrette pourquoi on m'a mis là-bas parce que la bêtise aux autres, on ne respecte pas les gens là-bas. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Donc, et donc le problème est valide parce que le coup de Yokami que la première dame a dû m'attendre en charge, les gens pensent qu'il y aura de l'argent à distribuer. Les gens pensent qu'un petit groupe va s'en accaparer. Le président, officiellement, prenez 2 personnes peut-être. Si vous prêtez présent, là, le baboué. Prenez par exemple, désigner 2 personnes. On va désigner 2 personnes. Ok, ça c'est déjà passé. Oui, l'année le Balissus. Il y a des collaborations sur le groupe Naïl. Ils ont commencé par cotisation Kuna. Président, s'il vous plaît. On a dit que c'est fini, on a dit qu'il n'y a pas de nini. Président, je vous dis vrai que l'homme est tombe, vous monde sur internet, ça qui va se passer. On va vous insulter, on va insulter les gens. Pour rien. Donc, on a équipé pour un lolo. Comme vous avez dit que le programme est au Salama, d'abord les gens doivent considérer que les alliés réunions premier contact, il y a coupé ça, compte rendu, il y a ce qui a été fait. Le programme est autre. Mais les gens vont commencer à dire des choses. C'est pourquoi, s'il faut associer ma association à mon d'ailleurs à Bango, puis ça fait au clair. Vraiment, tu vends la papa. Dis, Bandeko, Toyokana, s'il vous plaît. Je crois que depuis ton mandat, qui on s'est bien compris. Pour exclure mon côté, et puis notre comité peut s'organiser sur 6 personnes. Mais on a dit, le Chic-Choc Loyenge, Atia 2. 2 vont représenter valablement. Et ça t'est fou. Bandeko bilili to sena ki bilobo katano ba caméra to so sola la kinzonzi. Non, non parce que on est comme à interprétation ba biloko yo. Ba biloko to solo na ndenga bien mais comme ba titre belé. Bonsoir biso s'il vous plaît. On a la question maman nyoso les botika boy. Mutalobi bazo filmer ça itokote. Merci Bandeko. Tozo longo. Mais on dit ceci. Le président était clair. Papa, c'est la nan. Il y a des papas qui ont les réseaux sociaux, il y a des collaborateurs, il y a des failles par rapport à toi. Il y a un cancer, on va pas s'aider. ngai nazo condamné mpe la vie ni makasi parce que soki ye la vie na caractère mabe soki mobali omoni ke mwasi ezosimba te kende sa vie mosusu yo vandeli ka mwasi yango mabe non se mwasi aza mabe kaka yo basimba kende est-ce que l'électricité ya kaka association ya biso nyonso badisbol bagroupe sans souci bagroupe nyonso ozoba osadi biso nyonso toza na kati ya NTPC mais comme zani azalaki Chic-Choc Loyenge na organisation ya NTPC fallait quand même ata membre ya Chic-Choc azala na organisation ya NTPC. Alors eleki na conclusion toza masomo abe eza pas de problème bapesa te membre conclusion yango wana donc voilà, mais pourtant on souhaitait les artistes comédiens nyonso
Jani na lolenge ni poto kamwana mais tosenga tolela Jani na kimia parce que Jani na musalo asali po na Congo epi po asali po na vraiment na ba fanatique na ye tokolela Jani na déjà tokolela ye avec honneur tokunda ye avec honneur donc Jani tokolela ye na kimia tokunda ye na honneur parce que asali po na kati ya Congo c'est ça osaki tokolela ye bilinga lokola ya bato ya maison non tokolela ye na kimia. Quels sont les bons souvenirs que vous gardez à Jani Faye? Nyonso toyebana na ngai na ye banda toyebana ti akei vi nyonso tout topasse ensemble basouvenir ya malamu nauti ozala otourne na ye babiloko moko na 2022 tokende 2023 tokanda osala babiloko ya suka wana ya voisin tokanda otourne na ye donc tozalaki ensemble donc mambo ebele. Merci beaucoup pour ça. Merci kuna ye trop loin et place au Djadja bandi abanda musala okumpa onyonde onyonde côté Djadja bandi musala wana ya passe les gens comprennent le moko batanda série la association franchement et normal que Moselu dans ma poufaki Moselu azanga ya matanga ya comédien moko te banda botama mais matanga Moselu ba comédien muke Moselu azanga le moko to réunion de azanga aya nyonso mais matanga Moselu ba comédien muke ya kitoko te au minimum en respect zala chaque chose le campus ya théâtre et là université munene autant bon mon on va mateka et qui to côté et là bien que et là qui to côté moi minimum en respect pour ça là ngaje ya n'importe qui te maman ngaje ça na mboko ba tebele ba saati et belé tant on respecter mutu ala te et qui to côté oh na Kinshasa Jani azwa na kupa nani ah Kinshasa théâtre tande na kupa azwa na kupa oti à part chic choc le donc moi reconnaissance ça les a déjà passé on comprend et là moi minimum à respect pour ça toi pas mania zate mutu msomo na oyo baboy mais so tali ko ça va tout faire mal mais les autres yo kaliwa na eza pona mwasi rolo banine pona ndeko na biso la brune te nazana elo rolo bate ah te nazana elo rolo bate ce qui est un conseil ya bateau peut tout par rapport ndenge toyo ko sa bangon bon vu que na balate na ebi réalité li balate na ebi te pourquoi na matata o ya Jani zaki nango comment akovanda na mwasi a coffre ye o asala bona ma nyonso ezobima lokwa na maîtrise mambo wana te en tout cas eloko ya koloba likolo wana pesa te so na oloba mambo etali ya Jani étant artiste et comédien voilà et surtout que nazaka bien na mwana na ye Andy donc voilà mambo ngana okoloba yango wana mais o etali o nenga zaki na poto na yebi mambo wana te papa biso Germain ndenge ce que maman Denise a sali na par rapport na yo esali ndenge esalinga bien parce que bamisa mpasi na mawa moto tozalaki na ye otake poto akufi kolikola mwasi ezosala mabe makasi okoloba nini lelo balobi labrine oyo azalaki mwana na bino ya théâtre ye mtamemi ya Jani ntina liwa ngai nasola na Jani nasola na labrine donc labrine aza sorcière ya liwa ya Jani mpo na nga nakobenga ye ndoki ya mwasi nakobenga ye ndoki ya mwasi nazobenga ndoki ya mwasi mpona nini nga nayebisa ye bien Jani aza jo na yo
boboti na bana misato donc pesa jani dog ezalaka bongo ozala dog pesa bande mpe kobondela la brine naloba tout ya loba na ngaki non vie na kopesa ye mais esali mpasi la brine na jani na bana misato na pale mais azwi zemi ya libanda okopale kinde yango wana mpona tingala kolobisa esu te aza mabe ya donc comprendre initiative atokei jani nayebisaka ye soki ezosimba te bokabwa na mwasi wana o nayoki mais lelo tala jani na se akufi comprendre napesa bango baconseil meme ndeko na biso Al Pacino nayebisaka soki ezosimba te na danseuse tika ye ndenge nayebisa ye jani mais la brune aza mwasi mabe lelo oyo mpe matanga babi corps ezoya grâce ya mama Denise esali bino boni vraiment te déjà tobanda kosenga mama ke mama ede biso ebemba jani eyela kisasa donc toremercie mama Olive vraiment merci mingi mpona mamele Maman Denise Nyakero en tout cas tosengi yo merci beaucoup mama oza pena mama ya bana mpona biso bacomédien oyo osali tokoki osalaka yo ata moke te merci elongaka Babina sali pour me tanga masolo boucle.